Et ça a toujours plaisir na cadre de la bino pour présenter journal télévisé Mbonda Ekolo. Oyo et puis ça rabino ba information ba temps moko réel puis ba information moko assure. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote bandeko Angola puis ba diaspora partout au bozana mokili na cadre de confiance et fidélité au bope sakabiso. Tofongoli édition na biso mokona lelo pona ko sabino que 7 ans après liwa vie beaucoup la Jiwemba dio mokozia viva la musique depuis Aksika biso bati ko salele monument mo ya kitoko oyo ezaki dévoilé et pas yebo le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshisekedi et les kalaki degreni Wilfried Samba azaki na compte ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. De Congo boye bakele vie beaucoup la Jiwemba dio papa Wemba. Depuis akufa le kola soldat na musala na ye 7 ans mokoka déjà esi kokoka lelo bondi belanga ke Gilles Chungu Wemba dio papa Wemba akoza na esengo esika azapo mémoire na ye ekobunga lisusu à travers monument oyo ya kitoko basali po na ye synonyme ya kolakisa musala kitoko oyo asalaka tango azaka na bomoi boyeba ke monument yango basali eza na avenue Oshwe juste en face stade Tata Raphaël mingi la commune ya Kalamu esika abanda masolo na ye avec impact pe idéologie na occasion ya ko dévoiler monument yango boyeba ke les premiers citoyens bakinois le chef de l'état Félix Tshisekedi eta mona kini ya solo ye moko akitaki na mabele pona kokumba masolo ya cérémonie yango eleka kitoko ya koyeba ezake bayambaki pe kitoko na ba villageois moloka avec impact na idéologie boyeba ke abe koko na pointe po asala ba cérémonie ya kitoko kaka ndenge ba chrétien catholique basalaka et surtout ke mingi yepe azaki vraiment villageois molokai et bongo bana kina bango nde ba initiateur ya projet wana bazalaki vraiment na esengo mingi pe basengi na bakinois en tout cas ba soutenir candidature Félix Tshisekedi de manière que eleka kitoko po azali vraiment kinois ya solo ça fait un temps qu'il est décédé, qu'il est parti. On devait commémorer l'image de cette star. Et aujourd'hui, le premier de Kinois, le premier Congolais, va dévoiler aux yeux du monde ce monument de Papa. Ministre des Arts, paix à 50 le chef de l'État, a signé le Mokanda, il a souvenir à mémoire, il y avait beaucoup là, pour nyonso vraiment esalamaki kitoko. Et bon, autant au moment ekokaki, bondi melangaïke, le chef d'État, avec ma honneur nyonso, yé moko dépa, accueilli Kolongola, et là-bas, oh, et Félix qui monument de manière que, et mon officiellement, et surtout que, ma personnalité, Azalaki Mingiwana, ma musicien, Naye Moko, la grande dame, Maman Rose Amazon. En tout cas, ils ont plaisir. Sentiment venant au Nazana, donc, et l'équipe, il y a mal en fait, ça merci mingi na papa na biso, Fati Beton, merci Nandenge Akanisi biso, Nandenge Akanisi, papa Wemba. En tout cas, et ça lui permet à immortaliser les sous pour vivre la musique et ça l'a toujours nandé moi de génération en génération. Le Congo to bando ko zelango eleki mo bambule belé to yeba ka ko sala ma juste après wana e sala makato. Mais le komona yango que le gouvernement est réalisé au bakomotaka na famille et puis na ami ya papa Wemba que ba ko sala le monument et ça c'est comme pour la biso surtout pour la biso bana moloka ba to sala ka pembe ya papa Wemba bondambula na mbula. Nako Sabino tende kwa Congo boyeba ke monument oya souvenir ya fondateur ya viva la musique ekotika la libela donc de génération en génération la mémoire ya Congolais surtout bakotika ko yapo bayeba ke levier beaucoup papa Wemba azalaka moto oyo asaka musala kitoko pe atake kopema apema na kibe pe mboka ekanisi vraiment kaka ndenge ezalaka yango biso Betika Kambonda kaka ndenge ezalaka après ko dévoiler monument avec impact na idéologie chef de l'état Félix Tshisekedi ayambaki bana kili kuna na chapiteau ya cité de l'Union africaine et le kala ki ndengeni encore avec Wilfried Samba. Mwana Congo boyeba ke kaka ndenge balobaka oye bandela maka kitoko esika pe kitoko bondi melangai ke après ko dévoiler monument a levé beaucoup papa Wemba. Le chef de l'État alingaki te masolo esika kaka bongo boyeba ke abengaki bana kine bango nyonso basanganaki na chapiteau ya cité de l'Union africaine na cadre ya komela pe kolema eloko ya mungu po ya kokanisa toujours mémoire ya papa Wemba ndenge nini asaka musala na awa na se ya moi epesaki esengo ya trop surtout
ndenge nyonso elekaki kitoko parce que chef de l'État a l'accès vraiment qu'il a un vrai Quinois. C'est un grand qui a fait beaucoup pour les Quinois et sa réputation a dépassé les frontières nationales. Il a une dimension internationale. Alors pour ériger ce monument-là, j'ai d'abord échangé avec le chef qui est aussi un Quinois, le premier Quinois. Il a convié les Quinois à un dîner parce que les Quinois constituent un bloc et nous allons le prouver pendant les élections. Kinshasa est derrière Fatih Béton, un grand Quinois qui a un bilan. Nous sommes fiers d'appartenir à cet ensemble, à cette communauté quinoise. Et c'est lui la locomotive. 7 ans après, il y a Papa Wemba. De la part du chef de l'État, c'est cet hommage qu'il a rendu à un grand Quinois comme lui, la star congolaise de la chanson Papa Wemba, nous va droit au cœur. C'est un geste de cœur qui nous touche profondément. Il n'était pas obligé de le faire. C'est vrai, on va dire, peut-être c'est la campagne et tu, il en profite, mais on est tellement habitué à des actions de ce genre de sa part. On les voit dans les deuils à Kinshasa. Dans le quartier qui est mort, la maman de qui il est toujours là, alors pour célébrer, rendre hommage à un monument dédié à un grand Quinois que fut Papa Wemba. Ça m'a beaucoup touché. C'est une grâce pour ce pays d'avoir un président qui est aussi près de son peuple. Ah oui, tellement que Elekaki Kitoko, on dit que les numéros 1 Quinois, Azipe et Sika, on mit Quinois et surtout la Axi Oyo et aussi Kosalema. Biso Pembonda Ekolo, en tout cas, on se pèle dans Ndenge. Bakanisi vraiment, mais moi, Papa Wemba, bon, ça va boyer, ma mission mingi et surtout, on va bon moïpe, tout quand ça va bango, bali à Kitoko, bamé la Kitoko de manière qui est mission bango pe, et tambour ça ma Kitoko, yango biso, c'est Sika Kambonda. Qu'on voyager partout dans mon Kili et comment on se ma Kitoko avec confiance et assurance, grâce à Quick Travel Visa pour bateau ça mon Kitoko avec beaucoup de professionnalisme. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Kongo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick Travel Visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, top visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, Quick Travel Visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babillet na prix moko ya kitoko. Le Congolais, Quinois, c'est pas Iwa Bouzouani. Au ça la confiance na Quick Travel Visa, partenaire sur la bio na oita le voyage. Ma visa ya Ouezobima, ma visa ya Canada, ma visa ya Afrique du Sud, ma visa ya Cuba, bref, ma visa ya Mokili-Mobima, tout ça limité. Pour conseiller la bio assistance, pour prise en charge et qualité. Pour fout un bon moqué, parce qu'on doit avantage et belé. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, on voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence à Rebetani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa
babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Le docteur Denis Mukwege alobi ke soki kaka to voté à président de la République à kosala ke République démocratique du Congo la Rwanda tous dans la business moko omuni surtout à gagner selon mutoki na ye. Deko ya Congo boye bake o eza koleka entre République démocratique du Congo na Rwanda selon ba candidat ya ba présidentiel le 20 décembre 2023 mutu na mutu ata ko sa plan ya sorti à crise wana. Selon moi Mboka, le docteur Denis Mukwege na oyo etali depuis 20 ans ba désordre entre biso na Rwanda. Soki kaka a commis président de la République, il faut toyeba ke Rwanda a kotika kaka voisin na biso. Donc ekosenga kosala oyo ekozala la transparence ke kobimisa ba force. Abeti simbonda boye. Il faut ba relation na biso ezala koyeba na business moko makasi. Kotia climat moko oyo ekosala ke moto nyonso a gagné na motoki na ye. Mais ko kamo ezake maele na ye eza contraire na infection motiseke du pen Adolphe Muzitu po bango bakani kosala mir moko oyo ekokabolisa biso mpona kosécuriser population congolaise. Adolphe Muzitu kutu alobaka yango depuis 2022 ke construction ya mir wana ekozala na kati ya raison lokola kobattre la population mpona kosauve bomoi ya batu kostope bapillage ya baressources naturelles mpe occupation illégale ya mabele ya Congo ekopekisa mpe bagroupes armés surtout mingimingi ya barebele. Nani azali vraiment koloba ya solo na nyonso oyo ekosenga kaka toluka solution oyo ekopermettre ke kimia ekota mingi na RD Congo parce que en tout cas to perdre mingi ba congolais yango biso betisika kambonda kokoma journaliste professionnel koyeba kosimba caméra kitoko pe kosala montage na ba qualité beaucoup professionnel kima mbango ozo formation kitoko na centre de formation média indépendant pokuna ezaka ba professionnel média ba pesa musala yango pe ba porte sa formation kofungwama. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Bango pe bazo continuer à toujours formation et make-up avec un partenaire idéologie. Bango banani Fondation Jonathan Sango. Qui m'a manque pas inscription ça toujours continuer pour la formation à chaque instant. Mwana Congo Kinshasa pe Brazzaville, Fondation Jonathan Sangu FJS Asbel na Mukuse, oyo ekumba maka epai ya ye moko Jonathan Sangu, esalaki bobange na marche de santé awa na ville province ya Kinshasa, pona ko sensibiliser population basadere massivement. Na Fondation Jonathan Sangu, ozala papa, mama, elenge mwasi tope elenge mobali, olingi o entreprendre FJS Asbel abengisi bino pona kosangisa mayele na lisungi ya FJS Asbel pe na loboko ya Tata Nzambe nyonso ezosalema kitoko avec un partenaire idéologie toujours pona ko rendre utile à l'agréable. Fondation Jonathan Sangu à travers Madame Rit Bongoyi na équipe Mobimba baza ko informer na population kinoise que formation ya make-up na coiffure et si ebandaki depuis kala depuis le 9 octobre pe yango ekosila mokolo ya samedi 28 octobre pe ba brevet ekopesama epa ya mutu nyonso oyo a participer na formation na 2000 francs na yo ya pamba
ozwi formation ya malonga boya ebele po ba place eza limité oyo esengo te esengo yo muto olingi participer na formation oyo ya Fondation Jonathan Tsangu benga bango na plus 243 97 82 76 398 na bandeli lisusu na plus 243 97 82 76 398 na Fondation Jonathan Tsangu Simba kaka yokanyo Steve Mbikai ozali membre union sacrée bandeko nanga bokamwa te ayebisi bandeko ya opposition basangana bapesa Martin Fayulu chance azala candidat commun pour asala face contre le candidat ya union sacrée mwana mboka Félix Tshisekedi. Mona Congo boye bakemai eningalaka pamba te tellement opposition jusque là nanu babimisi candidat commun te oyo akosala face contre le candidat Union Sacrée, moi mboka Félix Tshisekedi. Déjà, ma proposition est comme Kobima Ebele. Pour la mboka Steve Mbikai, oyo azali membre Union Sacrée, azako senga, batia Martin Fayulu comme candidat quand même. Après si ba raison na que Fayulu azako mérité suite à résistance na ye, na ba régime nyonso eleki, contrairement na ba candidat misu sur opposition pour basala na Kabila pe na Félix Tshisekedi. Abedi si mondake et kozala esengote na bande kolokola Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Matata Ponyo, na Delis Sesanga, basenga Martin Fayulu a soutenu candidature commun ya opposition. Abakisi lisusuke na ba régime elekike Moïse Katumbi azwa déjà mingi na ba régime oyo elekike Martin Fayulu oyo atikala kaka na opposition. Matata Ponyo kutu azalaka na premier ministre Fayulu azalaka côté mais la Kabila pe Denis Mukwege azalaka na mingi na ba voyageur. Selon moi na mboka Steve Mbikai et kozala malamu Martin Fayulu azalaka candidat commun ya opposition na ba présidentielle 2023 pour asala face contre Félix Tshisekedi oyo azali candidat union sacrée. Awa biso pe monda ekolo to lakisa kibino na ba édition eusi koleka ndenge nini bazali déjà ko bongama na Afrique du Sud po ba kende ko sangana et surtout que ba candidat yoso bazali déjà ba invitation la bango mais tokosenga na bido en tout cas bon sala nous ba valeur moko démocratique na mesa pe boyeba ya koluka intérêt ya peuple qui ko sala ba opposition moko oyo ko sala ke mboka lobi e kwa na kao biso mbonda ekolo tosengi kimia bolingo boboko po nyonso eleka malamu na ba élection oyo ya 2023 yango. Secrétaire exécutif professeur Yasseni a confirmé que si le territoire Chopo a déjà servi dans les électoraux de manière que Dieu soit avec impact et idéologie, tous les éléments. Nekoya Congo, Bondi Melangaï que Seni a affirmé que ainsi a déployé le matériel électoral dans ce territoire Chopo qui s'en Nyoso et le Bamaki est pas un secrétaire exécutif provincial. Depuis Mokola mardi pe alobi bien que eza bakit bureautique na ya formation. Ponaye Bondi Melangaï que azako assurer que province ya Chopo eza déjà prête na plan logistique pour na organiser ba élection na ba date oyo eza fixé. Abeti Simbonda boye basalelaki ba moyen ebele pour na kokomisa biloko wana na destination nango. Balekala ki mingi na banzela ba moto bamituka babalanière nyonso esungaki bango po biloko wana et comme la destination finale na oyo etali ba difficulté oyo bakutalaki nango po biloko wana et comme la secrétaire exécutive provinciale ya Seni alobi ke difficulté moko te ezalaki kaka banzela babelende epesaki bango mwa ba retard de manière ke biloko et comme na tango oyo esekelaki na destination na nyonso Seni aza koloba ke entrepôt na bango ya Kisangani eza munene pe ekosunga ba territoire lokola Lubutu na Punya oyo eza na Maniema Walikale pe na province ya Mongala même ba territoire sur ba Ouele baza déjà servi na ba matériel à partir ya Kisangani à part Pokonde eza ravitaillé depuis ici mboka oyo eza pene na yango biso mbonda ekolo en tout cas to la musi ba candidat boye bake tango Seni azali ko sala masolo bozali komona mais kolala te la muka parce que nyonso eza kolakisa vraiment ke ekosalema na badele constitutionnel yango biso tofuli kaka muka kosola Seni asala musala kitoko pe tobetisi kaka mbonda batela mbongo soki ozala ba reportage ya kitoko po miyibi kote kuna bakoma ebele akofilme yo eloko eleka na télévision te akofilme yo ozape ba image te mais soki opesi confiance na monda ekolo agency ba professionnel baza kuna basala musala kitoko pe okozala ba résultat ya malamu.
Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique socio-culturelle économique religion sport conférence awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage modération, réalisation, photoshooting et salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo. Pena o etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio na ba fait de société trop na élément au moins na mboka écrit mateta à proposer biso parce que makameli trop à la ville professeur Kinshasa likambo oyo ya confiance il faut koyeba nani esengeli opesa confiance po bakinwa mingi basi babebisa confiance po la mitema mabe botala lokola bana mibali o misato bakangi botulanga baza banani bazali bamiyibi minene oyo le commandant GG ya société ya Kifwameso akangaki bango po likolo ya confiance ezanga bango ndeko mobali oyo azanga mosala me moninga asungi ye apesi ye $1200 po asoma moto de manière que abanda kobula esunga bango tuna mabota la bango mais après kobula quelques mois après a préféré à monter moninga o kuya mabe azui moto akimi nango na elongo na bandeko na ye bake koteka ngo na maluku mais le commandant GG oyo azali soda solo amené banquet city aye ko récupérer bon la kasi hôtel et sikapi bazali ko sala fête na mbongo kimoyibi ya moto batu batekisaki biloko boyo kadere nini babetisaki mbonda bandeko oyo eza bana mwa mito pasi ba posture oyo kaka miyibi mwana wana mususu meshak mama oyo mama bato asomi moto na ye mama apesa ye confiance apesa ye pe mbongo ye ni mutaine kosomba moto wana ye moko meshaki wana mbongo nyonso bapesa ye $1150 oyo akenda kosomba moto mama apesa ye confiance ye zwa moto kende nango na ka 15 epa yaya na ye yaya nde oyo katikati apesi yani na muninga ya na ye patron atikali na ka 15 bango bazui moto bake koteka ngo na nsele soki na maluku soki na nsele soki wapi bateka moto abato nde mama yaki kolele pa na biso tokangie meshak alakisi biso yani toko ozwe na ka 15 kuna na hotel kotalalaki tokangi na muninga ninde totie bango maboko na kosomba te bakozala lezi papa pe nga za azo débrouiller aza na mbongo te papa banga za na mbongo te ezali ke bango bana bafongola motema po babimisela nga eloko na ngai pole batekaki yango papa le différente mama la bango pe bale différente mbongo ezaka na maboko na bango esali pasi komona mama ya boye oyo abundi na pasi koteka nguba to mapa kobimisa $1200 apesi mwana mobali oyo de manière que aruka babula po epermettre babikisa mabafoye mandeko oyo a monter mama boye kuya mabe ya boye awa tokosenga kaka na le commandant GG oyo asibi société Kifwameso tinda bato oyo bisika bisengeli po bazali bato mabe esengeli te bazala nzinga population awa vraiment esali mabe makasi toza mikolo oyo en tout cas soza un vrai leader oyo biki opostulé il faut sensibiliser de la base parce que bientôt la CENI a combien de siffler et pour permettre que tout le monde campagne électorale mais est-ce que baby déjà vision na yo est-ce que baby que nous allons kana osala pour esika ozali alors soit occasion ngoyo ya koleka liboso ya caméra monde école pour permettre que mokimba ba comprendre yo Congolais, Congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso,
po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso. Magazine Bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebike aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero batana makanisi kimute mabete. Batu mosusu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato bazana miso baomona Congo ezo kena ndenge mosusu. Elle est limitée na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe balide oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposez ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine Bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Karikati ya mokola lelo le VGCG Makoko tiri elongo na écrit de mateta nini bo proposer biso poto sepelamo moke. Ndeko ya Congo boye bake mingi bamatanga tokendaka okomona babengi DJ po ako kontrole baka musique mais mingi baba DJ et comme ba couple na babola bamatanga abala ko baka ba tumemba membre ba famille te po ba pesa ka ba mbongo mais ba famille misusu et pesa ka ba kanda et surtout que ceux qui va yebike mbongo e kaboni mais e ko de cotisation te kaka nanga iso oyo eza koloba ba beti DJ na matanga ko batandi na salle un temps na marque na ye prêtre moko a commis yokaye. Pessi, bon signal le DJ, prêtre de Castro a commis déjà. Tellement que les prêtres de Castro allaient la koyebana, yewana na matanga batu ayeko sa batapage. Les DGP à Boukalagate, malgré tout, Abeleli de Castro à Kota, Tala Bazi Bundenge, Azakoboga Mosolondenge Mabe. Yeyo asi a commis de Castro, prêtre de prêtre. Tellement que de Castro a pensé les DJ Mongo, DJ Azimongo, la Nengamoga facilité, et Pessi famille Kandala Passi, Binomogo Boyoka. Moko la famille a tourné. Pessi, si vous voulez Azalinani, na liboto toye bietan. Oh DJ, pesa mort à Pessi yo. Comment la famille a tiki rien? Kakayo. Et comme nini? Tellement que DGP Moutou Makasi, la consabilité, famille et Tomoki, parce que DJ Mawa plein. Les DJ Azangaba argument, la consabilité, comme reversé, wana le DJ Azu souka la frappe et pas la famille Nenga Liboma. Enter le petit Mikendo, dépa et pas les Coco Tiri, Binomoko Bolanda. Eh, omoni vetiri na matanga ya bato yo DJ oye kop ya kobwaka ayaya yaba totei kala ba DJ boye baraketa bokena ba matanga ya bato keba na mabanga oh les prêtres la famille bayebiete famille mingi baza na besoin ya mbongo bakuna libota la bango bino pepe bosa ba voter matanga ya malame bongaka contribuer sika bandeko bakufeli po e permettre que ba obsèque eleka kitoko ke okabela ba DJ ba mbongo tandanga nini esukeli mabe yango biso to pesika conseil pe to betika kambonda. La caricature oyo et la question qui est bouclée complètement édition mokolelo onga à l'aide de la pose attaque avec un partenaire idéologie parce que si ma caméra est qui vraiment professionnel la caméra mon ambuka Wilfried Samba et le élève né 10 sol de basima caméra de manière qui bozonga qui toko réalisation montage mon ambuka écrit de mateta maman me dit kambe mena charmela mondo bangonde basimbi mingi kuna la rédaction mais bobo solaté qu'on s'abonner massivement la chaîne YouTube de Biso Bonda école officielle pour la prochaine année belé to les sur la télévision avec un partenaire idéologie. Donc à la prochaine masse au collège à Zongiti.